moto na bino surtout ya balandi ya Eco RDC site kitoko et simami na yemoro les boss Jean Chibo Chiboboa na bike boza rebelle ya Rolanda toujours émission na bino Paradis Musique o eza présenté par Ngai Moko Bob Molema le suprême le héritier du micro appellation bien contrôlée par mon patron et quand en cadre ya koluke la bino ba invité les loto on a invité moro très reconnu ba e bien na monde ya poto ba e bien partout il s'appelle tout simplement Chapelé. Chapelé directement te présenter bino invité na biso ye Azadja Roya et donc là bon mon invité na ngaye yo Azadja prêt boni Chapelé kimia ouais c'est pelé parquet noko y a pas de souci ouais parquet non y a pas de souci ouais merci beaucoup comme je vous ai dit na bisa bino que no yamba émission na yamba bino artiste na bino Chapelé artiste et comédien il évolue dans le monde de la théâtre donc les lots na yamba bino to mais un peu Robert Ali solo concernant vie, il y a comédie et puis il y a théâtre. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes Bino Balandi, Eco RDC, nous sommes fidèles, la chaîne Nabino Saralante. Yo artiste na biso yo bomona ngane na yambaki ya otu bon nazwa qui est vraiment à l'arrache-pied mais à respecter quand même rendez-vous na biso Chapelé bonjour ndeko voilà donc ndeko na ngai elobi na ngoyo mogo chef na peso ba mbote siko ali donc bonjour merci beaucoup bonne santé et puis bonne mouvement so évoluer comment ouais santé za kitoko santé za vraiment kitoko donc ya olobela ko tezate na sibino mo bomona santé za bien na outil répétition de ko katambala moko na yeboy voilà. Oui mesdames et messieurs quand na yebisa bino Chapelé vraiment azapena ya ko présenter makasi penate parce que Chapelé au moni bana poto ba ebio mingi na elo mo bimisa e bima makasi na poto et ça la succès logo la ba fille Android bazate mais par après au bimi lisusu na mo mama belé ba théâtre monde à théâtre vie na ozo continuer toujours dans monde à théâtre et c'est moi to bana poto azo betelo toujours beaucoup est-ce que me ko bekte la bana poto na bana Kinshasa partout dans le monde moi un peu parcours dans le monde à théâtre ou expliquer bango ndenge nini et salama ouais Chapelé l'artiste Kandé Mambozali Chapelé azana 17 ans carrière dans le Kaka Chapelé a travaillé na président Caleb on a travaillé dans le théâtre classique, on a travaillé dans la salle Mongita, le centre Wallonie Bruxelles, on a eu la chance de déplacer. Na Moussala donc déplacer pendant na quel festival, dans un festival Jourkas, Jicotec, RCG et puis année 2004, on a eu le président Caleb, bienvenue Toukebana, Nazaki Panaye et voilà à partir de 2011, on a Chapelé à Longwe. Pour ça la groupe naie atelier de formation au lelo nazana ba bébé bonbon na ba tonton swag voilà. Est-ce que quoi expliquer biso ezana moi na tiré moi na parmi ba marambo yo lobby intégration dans les acquis comment na katia groupe Sinark et puis okutai banani kuna na katia groupe Sinark voilà na kutai bandeko na tangaki koya na ngai na sirna Duchesse Tolandana parce que na yebaraton na komi na Sinark bazo tourner pièce moko titre nango ezalaki bolingwa et nini titre ya pièce o bazo tourner zaki ba maman Ngwanzu je crois bazaro tourner ouais ba maman Ngwanzu to ba tourner ba maman Ngwanzu ngana komi Sinark nazo répéter bango bazo tourner juste après pièce wana biso to yo tourner mala moko pièce moko elandaki titre nango ezalaki Fataki ministre je crois. Tant que tourné en haut, film on est ça là qui vraiment buzz et après on a sali ba film belé na kati wana après ba film wana na yeko longwana pièce asuka na longwana ngo na Sinark na zalaki to ça la pièce ya makasi ça la succès tant na kuna o ça la pena ke batu ba yebanga les ali ba mama poto to zaki ba rapper to sala nini moko bana poto bato batala ngo ba ko yeba e uti na ba Congo fufu e uti na bandundu biso na bango bokeseni ezali tozanga ba Scotty ba Johnny ba nini to sala pièce wana et après na yeko longwa na film mon na longwa ki nango na joué ki camarade ya président Caleb titre nango je crois ezalaki sur la sanité condamné à mort hein, je crois donc je crois qu'ils ont condamné à mort et puis voilà na longo na condamné à mort.
Oui, on peut expliquer batuk nayo ba linga roaming ba fan nayo expliquer bango bit ya départ nayo na kati ya groupe Sinar kezakini. Mbezara mo belé. Mambona na lobela ngotro na linga suko lobela ngote pourquoi ngapo nga na monaki na basuka moi différence ekotaki hein moi différence ekotaki papa koma ko kabola moi bana zaki na bana msusu azako linga makasi par rapport à bana msusu alors biso ba ozalaka oyebi musala na yo oyebi travail ndenge ni mambozo kende et que comme na point mo bozo se sentir susu oza so à l'aise donc voilà et puis na nenga temps normal comme ibinaka ke na koksi 18 ans moi na nion surtout na bana poto ba ebi so koksi 18 ans aux apesi on attend la responsabilité au kobi mapé aux parler na yo voilà donc bref na Sinark pour na chama mbebelete 18 ans na nga âge yo ya kolongwa kokaki quoi voilà. Merci beaucoup na pesi mbote na nga mingi pas les grands caméraman le caméraman le plus frais Titi Mobutu Kadima mbote place aux ali na pesi merci ko de Lausanne mon thème ya papa Gobelisha Japon na Japon yoji ya moto ne tombera jamais na tous nos questions moroboy. Oui, Moutounio surtout en azotala et l'oronae morobo azarana mentor nae c'est-à-dire azarana Moutounio morobo oh yazara déjà hein azara déjà otala que non ngai pena nga fona zalara ndesi bo mutuana ndesi ngai pena mentor na ngazara mingi papimbo ma vena na pesi mbote place azali tant yo sala monde na ya théâtre mentor na ezaki nani ah na bango de hein na Eddie Murphy Nazarana Will Smith. Oh, you get no word. Hein? You get no word. Mais nga arrivera world. Bana poto to yokana. Nga mukolo yo landanga bien. Et puis mkono ya poto bo rappeler ngango. Nga mkono ya poto so na komi. Na silisi ba mambo bakanda ba mambo tunenge ga ezalaka. Tant na obeta kayu boy bake na koti pe ku ya mambo art. Ponga na artiste. Nga ton na silisa. Après cours wana na bandi sikoyo koluka ba atelier na luki manager o Hollande parce que na lingi lobby ata Jackie na akufite batu ba munanga ba congolais ba munanga ata na film Jackie na oteka mai mais ba ibi ke chapeler ye wana luba na biswango ba artiste ba koma na poto balali metali bango donc nga pena donc yango moni mingi na kolobela ndengo wana po voilà quoi Eddie Murphy na Will Smith. Oui, quand tu parles de Ozolobela, Eddie Murphy, Will Smith, hein, on pensera un jour au Kende Hollywood ou bien on passera un jour au film, bon, parce que là, c'est l'art dramatique. On passera un jour au cinéma vraiment, genre on a que au film, on tourne film, ou peut-être bis total à la télévision, Jackie Chan, Banani, ainsi de suite. On passera un jour au Sabablo. Déjà nakin matériel tout ça les la cabanini ah ils ont moi pas si mettre au bundana ko ça il y a de films qu'on a eu à faire paix à son âme la sœur Marie Misambu to tourna na film moko Valé à Banka à Imbelango je crois nzembo to tourna film wana na président Caleb na moi batebele dommage film bimate mais na ça no film wana ezaki dégâts vous comprenez en dehors de ça ngai moko na sala film na ba étudiant ya IPEN ba rappeur na sala film moko donc ya makasi na kin awa vous comprenez donc titre nango ezaki akasi comme Académie Sida voilà donc film na sala penana ba Isha Mourad ba Ramirez banani na lobela ki ndenge nini Sida ekabula makana kati ya université tout ça on a IPEN film on ezaka vraiment dégâts et voilà donc tozo évoluer après que ça la film o nazo banda o ekoleka na chaîne na biso donc après que ça la bolingwa gazon bokozwa wana na loba film po na solola na moto fona solola na ye après ça nga temps na salara long métrage et bandeliti suka ya français titre nango za mal au cœur voilà donc ba film bo luka déjà ils ont préparatif oh ils a déjà tout ils a écrit tout penza donc wana go tu ya kolobelate au sambate bana poto ba otalango. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Fobore Baketozana Katsi ya commune ya Bandalungwa. Donc ouais, Bandal séparé. On a appelé Mbote nanga et pas le vieux Lola, capitale Lucia la Lola na Lola Mbote en place au Vandi. Nana Bisayo et Loro Moroboé, ezara très capital. Ah on a raté avec RDC, on est raté. Yo étant artiste, comédien.
est-ce que nga na obi que non na ministre yondo saboué pour nga ozasko coach na pesio au sein la biso équipe nationale et qui est représenté ni mboka na biso na Suisse exemple bon ça la championnat morobo ya ba artiste comédien salarié au salaire biso kaka 5 artistes comédiens ya basi au sali 5 ya mibali c'est la biso équipe ya yonde coach mais quand c'est la biso non équipe na moko. Ah, on est là Moussa Seki, place à Zali. À Seki vraiment quoi. Donc on a profité, on a fait ça moté et pas moto babengaka Platador Chisui na États-Unis na peso bambote sikoza. So na binatanga 5 na 5 ya basi na tanga coquette. En tout cas, oyo boya ye na ebité. Selon là, wana pina na bateau ba jouer so jouer na ye, non se retrouver na scène. Moi nga tirelo miko na bino lobate yo mo ne lobasa l'équipe. Donc na tanga coquette. Après coquette, na tanga Riachou. Après Riachou, na tanga princesse. Après princesse, na tanga Monsanto. Après Monsanto, on attend un an. C'est que l'immoco, pour qu'on 5 ans. On a pour un bateau, nous allons à Bango. Aucun Nazarana Bango. Bon, on attend un bateau à pire bateau. Mais on a moni pinake, on a moni. Bien à tanga. Dans sa sélection, si quoi il y a bateau nanga, il y a un casting, il y a film. Na bi bon, ce film, oh, funacha, oh, moto funacha. C'est moto on fait comme ça. On comprend. Voilà. 5e, Vienzora. Alors ça t'es très bien. Christine Zora Pena c'est bon, ça t'es très bien. Voilà quoi. Christine Zora ça t'es très bien. Ça bien, ça bien. Surtout dans casting en là. Ça bien. Kota Mibali, Jovi Mwanda, Motomobimba, Fâché, Photo Lobelarango, Ngamoko na China, Michina Kati. Na miche na 5 ko pour naza coach mais na miche na 4 pour donc talaraka na celle de A3 JD iliwa JD na pesi bambote 4 et puis Yasuka na tanga nani batmambo suka ondezo Yasuka na tanga nani ah luka bien on a ba jeune na mikolo te la sélection na tanga nani Pierron Dombasi voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On appelle Simbo Tepanayo, petit frère propre, Andy Ridge, un enfant pas comme les autres. Place aux alliés, la Tara Philippe Pleine. Merci beaucoup. On appelle Simbo Place aux alliés. Je t'ai dit cette émission. Et puis sans oublier la fille unique de son papa, Laurette Chiboabo, moi la boss à sa boss. Et oui, Chapelé, n'a tout noé le roman roboué. N'a tout noé le roman, c'est très capital, je t'ai dit. Mais gars, on s'est un peu analysé. N'a une boss, n'a Jean Chiboabo. C'est comme si, bandela bossala banzonzing nabino. On met un peu qu'on y bisabiso on pena en long et à large. Non, bossala banzonzing nabino. Est-ce que bozara na ba contrat moko signé na ba producteur o bossala na bango banzonzing nabino? Ou bien ezalaka Chapelé ba bengi président Chapelé na téléphone allo Chapelé yakapa moi bendiga moi muke moko boye pas OK nao. Mais quand on expliquer pena bana poto papa na poto ya mon pe ba fanda ba kamora comment bango ba sa ba biloko kitoko boye Tom Somuna Chapelé yokutuna au moins na moni aux la moi car na yo ba msusu na biso c'est malheureux. Mais quand on expliquer biso en long en large comment ça se passe bino na ba producteur o yo bosala na bango ba na bino ba nsonzing. Mais quand on expliquer biso un petit Chibobo mon boss 3 fois. Et le bébé, les artistes ne sont pas des mendiants. Ça c'est un. Bah tu faut bailler bah on bola nanga bien vraiment bana poto na catégorique na mamna oloba. Biso to sala nam nous premièrement musala. To sala musala normalement faut to liaka to gagnaka na ba revenu na biso. Vous comprenez? Donc na yé pas producteur qui ngandi na tourner, ton na sisi ko tourner caché à malonga et bimi. Ce qui dans autre tournée et que ngai na otalama. Producteur on a comprendre que mutu on a ça très important pour na ni nangati kalara et pas na label nanga par exemple. Donc wana komi makambo, il faut na signer contrat.
Et puis contrat na signé na yé et ozala ya caché moko oyo nga mona senti pena que peut-être caché wana ekoki ko empêcher nga na tourner biloko mutu mususu. On comprend, c'est le contrat. Mais comme peu beaucoup ça n'a un contrat, naza et pas na yo donc ça dit film na yo naratakate. Mais je suis libre d'être un acteur, un artiste. On comprend. Donc ils ont raté que local la naza na label oyo na koki kokende na label mususu te. Te wana en tout cas faux mais la plupart bolanda pena ba contrat penza na kin awa ils ont moi passe. Yango bozo mona ba artiste belé bazo koma ba matoliste. Na boaki mutu deux fois faut kota code il faut kota potinda oui ngape na yo sa musala na ko boko peka na sentiment te ke na vandi kaka boye na bia te on la musa na boaki yo après ah merci non mais attends na olena lobi na somba catch nini na futa ndako ndenge nini na olata ndenge nini ozo comprendre donc yo moko na cadre ni musu kote za rapena benga te nga na boaki yo na informer ka ah mon cher ou bien yo mo otali o mo bena kete mutu na ngai abwakaki neti boye ndenge na otanga kombo ya Pomba Swag na États-Unis. Abenga rao merci atayomo. Monteke mabe na 80 na déplacer yo na ena car na check carburant na outil tournage vous comprendre bouler na babilo quoi. Faut bouler ba matin. Yo mo pena ah merci on est ko landa nini. Voilà quoi. Donc mambo ba contrat, je crois qu'il na répondre. Oui, merci beaucoup na musika na États-Unis na pesi moi si ya mwindo la métisse noire. Jackie qui là-bas des États-Unis, vana na ngwende na place aux aliments na petenyo surtout. Oui, nana pozo na ebiso eloro morobo et puis bana poto fobo e balika morobo il y a quelque chose oyo ezako s'est passé dans moment oyo. Na kati ya poto na mikili mobimba. Il y a un problème. Conception moro salami na Eco RDC, Titi Mobutu, le boss Jean Chibochibwabwa. Toché sur table, tolobi va ça la télé-réalité. Télé-réalité, vous savez que télé-réalité, tu promouvoir Eco RDC, promouvoir artistes et comédiens. Tu zongi sabango lisusu na kati ya besoin na bazonga ba kende liboso ba tala ma monde entier. Tu expliquer bango vie na bango ndenge nini se passera. Et puis au moment où biso tozo lukato tchab artiste hein bazongela ba besoin na bango bazonga ndenge bazalaka po souci wana au boss na biso Jean Chibochibwabwa zanango vraiment na habité na moment où soki mutu moko azanango. Et puis coup de chapeau à vous mon patron, vraiment continuez la musala na. Mais il y a un souci, chapelet foye bango na minutes au poto ezako bouger. Il y a des producteurs sonnettes d'alarme beti poto mobimba, ceux qui fâchaient lelo, mutu boye lelo chapelet yo lelo na yambio na Eco RDC bo, ceux qui va monio na poto, okoki jamais soit film na Eco RDC, soit quelle que soit émission de Tosel na Eco RDC et créer le problème. Na habité et esclavagisme au bino bozana ngokuna ba place pour ça ba théâtre na bino, place pour ça ba film na bino. Na zo ba esclavagisme on vraiment qui monter mama béo on a vraiment ezo utawabi parce que totalement bien. Sonnette d'alarme on je te dis que non et bet na poto mobimba la minute za roye banake. Soki mutu moko artiste moko leki na Eco RDC a sali film ou bien sali nini soit émission. Là, je vous dis sincèrement, au long Moussala. Donc, bino ne bozana le roi bobe esclave, il y a des producteurs na bino au rôle de cassu na émission moussouté, au rôle de cassu na théâtre moussouté. Donc, on a censé à Rosalara et pas un producteur na yowana, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe réellement dans il y a vie na bino l'artiste ou comédien? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous un peu fâché. Plutôt. Ah, excusez-moi, fâché n'a pas sur moi de place au sali. Chapelé. Fallon Elia na pesio bambote. Fallon Elia, merci pour ça la rande to solaki. Shekina Vumbi, la star des stars, Yoyebi, Clarisse Lokombo, depuis Londres, n'a pas si bien bamboté. N'a pas pu répondre à moi, mais en réalité, place tant au lobby, place tokenda ko sa musala ngana za na place mona sara misalate. Donc ngana za na place mona sara misalate ngana za artiste oyo babengi na ye na tourner, c'est bon, voilà quoi. Donc, na tournera na ba nini belé, na tournera na ba site belé. Mais ils en a battu eux pena que même sous film moko boye ou ratarate. Aux enfants nous ala kaka. Kolo backer neti boyum to apprendre nga que bazo pe ki sa battu. Soko ki retourner quelque part côté wana mso kendete. Bon, le quoi non ba bengi ngate po ba pe ki sangai. Bon, c'est que na libre. Le quoi non ba bengi ngate po ba pe ki sanga bon. Voilà quoi. Pour les artistes, vous allez libre, vous allez libre au salaire au yolingi. Mais les artistes n'ont contraté. Dans le bango. Muto alinga signé un contrat. Natikala yaye
natika na maison na ye aye avandi to signer ne ba papier salaire na nge bandi ko bima nazo sa musala ndenge to sola na et puis voilà bana poto ba sola ngape na on se retrouver. Vous comprenez parce que bino na poto ceux qui batu batala reza po biso to zara bien po biso to jouera bien si gozo mona na TV troya il faut na somba bilamba faut na futa ndako faut na kipe ba marambo ebele bongo ce que so na se retrouver té ce qu'on a se retrouver té au prouver nga kaka donc avant d'aller artiste matolo na ebité quoi voilà na ebina onté nga so ba be ngai nde na rosolo la maloka no ba be ngati na yogité. Big dédicace à toi Masalanga Moko na musika Fiston Malula l'immortel na Gatsa Suisse. Il y a une question nana tunayo chapelet président posa président un groupe nayo nana tuno question mo roboué alobi boé soki lelo producteur wana oazo benga ba artiste moko wana ana Kinshasa ibisa banke basa la film était na Gatsa Eco RDC soit na ba site mususu to lo bara nengwana soki lelo alobi benga yo réaction na yo et kozala nini. Et puis la deuxième des choses, le patron Jean Chiboboa, Money for Life, alobi lelo, hein, abi chapelet contrat yango, signé contrat. Yebisa biso réaction na yo et kozala nini papa na ngai. Rachou Pandaski bambote ngazara boya. Wana batu na ngai donc fona tanga bakombo Rachou Pandaski na peso bambote sika zali. Soki babenginga na signé contrat té, c'est que fona signé na mutango. Non, c'est-à-dire na lobby, yango na lobby na répondre yo. C'est-à-dire na suka na ngotango yebisinga ke ko signer contrat té. Côté mususu so babengi yo e ko kende na site musute tikala awa. Et mabete eza site. Mais une condition oyo ngana oyebisa ye papa côté kuna na kende té eza problème té mais tout ça ce au papier. Oyo ngana rozala na ke na fin du mois caché na ngai na se retrouver nango. Vous comprenez? Mais ceux qui a lobby dans les pamba en tout cas bon juste là naza acteur libre. Voilà. On appelle tous les producteurs Bambo Théâtre, Bambo Mingi Sika Bozali avec tout le respect. Mais on dirait c'est comme si on répond à ngate concernant Jean Chiboboa. Au lobby deuxième poser deux questions. Oui. Ah voilà. Boss n'a pas sur Bambo Sika Bozali. Ceux qui a un papier, a un contrat et que tu signé contrat, nazala bien salaire bima pour na futa parler nanga pour na s'occuper na ba marambo belé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais signer mon contrat. Boss sans un contrat refaire signer singa nazawa dans le Luka déjà des solutions pour na signer mbango quoi. Donc naza voilà. Mais na cadre ka ya rotambola moi songi hein dete titika di moi songi les mo muke belé fort. Na moni quelque part na moni na Eco RDC. Na tout monde na Eco RDC est bien. Na tout monde quelque part na rolobalanga telo ni za salama quelque chose se prépare. Na moni il y a une collaboration déjà parce que là au lobby que ceux qui l'ont signé contrat c'est comme s'il y a une collaboration déjà avec le boss Jean Chiboboa. Il y a une collaboration déjà dans la Eco RDC. Ouais, ngana boss to solara ngana boss to benganaka boss asola ki mambo musala bon to salara musala ndenge ka to sala na ba site mususu mais ameki ko expliquer nga que il faut na luka na ke na ngomwa likolo par rapport à moi mususu voilà donc nazawana nazo na osa musala. Donc, na Eco RDC, beaucoup de biloko o ezoya kalamingité. Kalamingité ngai na molobelité. Je crois yoza molobelinga na ka muto musali musala. Botalara mikolo zoya, musala nini ko salama. Chekina Mvumbi la star des stars, botala mikolo zoya. Ozo comprendre Clarisse Lukombo mikolo zoya. Fallon Elia mikolo zoya. Et sona vandi na raisonner mingi Ornella Moussa mikolo zoya. L'artiste, qu'est-ce qui t'a motivé à Zala d'accord facilement avec Jean Chiboboa, le boss. Et l'on est motivé qui au solo liga dans téléphone, tu es vraiment motivé et puis pouf, moi quelque chose se prépare. Naebi déjà quelque chose se prépare. Qu'est-ce qui t'a motivé? Un peu motivation c'est quoi parce que téléphone. Voilà. Nassir boss premièrement Aza responsable, Aza Mukolo. Nandimite que boss a kobenga ba artiste pour asalisa bango ba aventure. Ils a TV. Ils a TV, biso tozara pe bato TV. So mabe monani to lega peka na TV poto lo ba mabe. Mais soki bolamu poto zo souhaiter mabete to saka bolamu. Boss a bengi a sololi beaucoup plus marambu ya ba intérêt.
intérêt nanga natali intérêt nanga par rapport à nino des ans ngana jouer na beta na Mazembe parce que Mazembe na beta na grand jogo enta imane tali bi na transfert wana nana besoin ya vous comprenez sikoyo ekomamba mbongo boy tiso bayokani Neymar ye wana ke azo beta makasi Paris Saint-Germain c'est bon ça dit ba joueur o pe bazaka na Mazembe ba grand joueur ba grand jogo vous comprenez mais tant imana iza imana ipezo beta ti lelo iza pe poser imana voilà laisse tomber yeba sikoyo on est là c'est qui quoi donc voilà mambongo iza ndingwana donc nga nazana nga joueur oyo club mususu est sélectionné et pour ninga et ça lui transfert nga na mwambongo bien bon laisse tomber. Voilà. Merci beaucoup l'artiste. Je dis une salutation à Moussika à Londres, un peu sur Zaché Mambo. Moi, salanga à Londres, mbote place aux alliés. Plus Clovis Tamutunga à Londres, l'enfant propre. Merci beaucoup Nanyo surtout aux Pesanga comme conseil na Moussika. Et puis nangala lo artiste. Est-ce que tu as un petit conseil? Il y a Pesa, bana o lelo bafana na télévision, bafani boso télévision totala ba un jour na lingana ko malrola tel na lingana ko malrola Chapelé, Nalingana Sala rôle local, est-ce que tu as un petit conseil à Roupé Sabango ou tali vraiment caméra et Titika Dima ou Ebisi Bango conseil on a vu Nabino Nebomenara Plata d'or, Tissoui, na États-Unis, Bambo Théâtre, na Bandeli pour y salo bien. Oui, ils ont bien qu'on rêve comme artiste, qu'on rêve comme star, ils ont bien. Mais moi je vous dis, tant on a été solo à 17 ans, c'est qu'il faut autant. Premièrement, ils appellent na batum susu ayeka lelo mbangu mbangu abimi peka mbangu mbangu mayebi pe musalate baza ebele o faut ba orienter nanu mais bana oyo bazo envier ngana oloba beaucoup plus ba envier en classe vous comprenez ba envier en classe parce que lelo théâtre na RD César obeba makasi deux artistes ne se retrouvent pas de leur art vous comprenez donc na yepena banda tongo na yepena musala banda na vandaki pour un msuna zonga parler na mbongo mobo médiocre. Vous comprenez? Maintenant si ko yebisanga pour na futa parler. Il faut nazela Rachou Pandaski à côté western atinde langa pour na futa. Non, mais nazana musalati. Vous comprenez? Normalement faut na vendre rapé boyer fin du mois, j'ai bimi na se retrouver. Donc voilà. Quelque part, ils ont bien bon envié mais botan en chic, tant au vidéo tant en chic. Chapela zo bossé Sopolingo bossé Karayo Kotsara esprit donc on a encouragé kaka mais tanga non chiki quoi tanga non chiki pour nana boula comme place ba di Murphy Baza mais ngape fona tanga non chiki comprendre même ngamo fona tanga pe non chiki comprendre Will Smith na boula comme côté Aza mais fona tanga non chiki voilà l'artiste Chapelé. Tonto nana biso na poser question boyeza soki lelo mwana o alo se décider alobi papa na ina sala cinéma lokola yo na landaka lokolo na yo de Chapelé pena so va na mwana bo mwana zo expliquer ndengwana réaction no ezala nini Ana Veta Air France maman merci Ana Veta na peso bambote Ana Isatu bambote esiko zali soki mwana na nga linga sala musala nga na salara eza musala na boya te bien sûr mais na rovandisa pour na expliquer difficulté nini oyo ngai nazomona na kati ya musala na faire comprendre ye avant alanda ngai pour na tuna ye pour bapekisaka mutu te ovandisi ye sola papa ngai na nina komaka na sala théâtre netio, na linga na sala cinéma netio, na vendre mon fils ou ma fille, mais toi qu'on en parle. T'as la difficulté zabo et tu na tournage am souper bozumbongote, difficulté zali au travail pe makasi am souper futamité, difficulté zali au kemba ils ont batuku ba betara ba makolo, ils ont batuku tum souper ba fouter la raté. Vous comprenez, ils ont batuku souper que tu vis au ngana on ngo batuku souba na ngoti. Vous comprenez? Donc, na faire comprendre yi soka talobi papa ngana linka na kemba netio. Pour nous à la Chapelé lobby non ça est bienvenu mais sur linga y a na facilité voilà quoi donc y pega mta y ba menga na PC conseil taki papa voilà merci beaucoup pour le conseil voilà na pesi moté na balandinyo surtout ya Eco RDC oui il y a un souci dans le monde du théâtre lelo s'il faut le dire donc ça n'engage que moi il y a un souci
Nabiso Chapelet l'artiste bozo bomana trop. Maladie écoute sinarasa monde artistique surtout bino ba comédien boza ko bomana fort qui mutema mabe wana nazo ebate ka ba producteur ango ora bino na touche les kaka donc nabiso qui mutema mabe wana on en a vraiment parce que bana poto bazora ba coup de fil bino mongo abozo ba coup de fil maladie pe yango écoute sinarasa mamni na bino maladie za surtout na loba mbasi ba mpc donc na ebité. C'est vraiment trop. Expliquez-nous un peu mon thème Mabé. Il dit à quoi, papa? Expliquez-nous un peu. Mon thème Mabé est beaucoup plus. Dit à Kobo ya Muninga na yo avancé. Tu vois? C'est-à-dire, ça place mon boye. Soki place wana batu ba cheoka ba remarquer yo. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour na yo, mutu musuta ngoye, au monde on dirait, mutu wana, le ba bengue lobi. Mutu wana roya pena ida olekanga. Vous comprenez? Akoya pe na ida olekanga. Parce que le quoi na ida olekanga, muto abotama muté amabe, il faut ça la ki muté amabe na ye. Muto abotama na ye muté amabe te. Alors mon ngo normal. Ngana ko vanda boye na ko pesa exemple, na pesa net exemple ya masa nga fâché Kalombo, to vanda rapide boye mo bo mo na boye. Ah ya ba bengi ya to na tournage na kenon rapide na zo mo lo mo muke na ozonga. Vous comprenez? C'est normal. Ah mon ama ya ke ya zui, hem supa ye pas sali moi c'est normal. Mukolope musuto vanda pe ngana ye pa ngape na mona mai ngape na kebo est-ce que neti bongo na ndimite ke akozwa ide ye okota western trop aoye bana trop aozwa code trop suka nango ate nani ate logo te na ndimite o comprendre mais za na ba o babota mabongo atalio 2 fois 3 fois talibo tant asole lo ramabe parce qu'on a boule nini so yo lelo zate okei hier otika la soy danger ou bien musalango esala soki ndeni nzoka rien tobo mana pamba kotonga na pe pamba comprendre que à place on failli bazwa yo ngana kete yete donc wana mabe donc wana pese belé mais bon voilà yoka boss Jean Chibochi Bobo a eu téléphone a bengi na téléphone alobi allo Chapelet est-ce que vous passez un numéro ya tel. Mais le numéro on est dans le téléphone, dans le portable, na bien ngoté. Et zo salama trop dans monde théâtre. Je n'a pas dans le bel parce que et salamara. Et zo salama petit siko. Ah, Chapelet est-ce que vous passez un tel numéro na bien ngoté. Le problème on est problème on les a dit à quoi? Ah, mais naïf sayo et le rwanda zo c'est passé trop. Nga moko ya arrivé là oui, nga ya arrivé là. Mutu pena tamboli ya luki ba numéro alors que mutango asola ratana 7 artistes. Au baye bana au pena peke et au raté te à rose numéro mais a bengi a tuni a zoate azaki obligé ya luka na ba émission na nga moko boye na sala nda abenda numéro na nga abengi nga na benga kinga ndi alobi azana ngoti na benga ina mais tozaki ne ku lobby azaka nango to benga na ina yeboy voilà isalama nango. Et ça la mara. Ils ont na ba mususu a bengi ozupe na téléphone. Allô, na rose numéro Chapelet s'il te plaît ngai boy. Ah, faut que tu en western, continue western au solinga nan. Comprendre au solinga et puis voilà quoi. Wana ni moi ah ozomona. Mais voilà, ils ont mabé. Wana peneza mabé. Merci beaucoup Chapelet, tu as un mot pour na ba fan ya Eco RDC et puis ba fan na yo o balanda ka o balinga ka yo mingi Chapelet. Ba donc mona ka na scène bazara déjà recépé Roebisa bango nini et puis yebisa pe bato bazola na Eco RDC moi un petit mot yebisa bango na ebité olobala bango Géry Sangola l'homme qui souffre de l'obésité financière mutaza tellement na mbongo ebele que commissaire obèse na pesi ba mbote na pesi mbote na Katia Bueno na pesi mbote na Anana Isato na pesi mbote na Ana Veta Air France tant na olobaka ça veut dire bo sabonaka bosabonaka po so bosabone bomu na biloko sika oyo nzamba obimisa ngo kala trote do biloko ezana na usine kala mingi te ba biloko mso bombana kala bo découvrir ngo ba ko panzana neti ngana oloba kala mingi te pièce zoya titre nango eza bolingo gazon wana pièce ya Chapelet na kati ya Eco RDC titre nango ezali les gens annoncé ba tout que ngana annoncé titre nango eza bolingo gazon. Moi qui la raison. Ngana annoncé que bolingo gazon mingi na lobelité tant que resa l'émission na lobela. Lelo na pe sara flash. Na vanda ipena na bato ponga na comité na ceinture na bato oyo ba conseiller nga
Donc on est là moussa to va bango to sololi. Est-ce que oté salango c'est bon. Donc kalamingi te bolingwa gazon ezoya ezaki souni question sous solo. Ba fan na yo est-ce que ba bien dit ça bango. Voilà maintenant les loyo. Voilà donc so na bibo s'abonner na lo bana ba fan na nganya surtout o balinga ngai na kiti pene esprit. Na l'équipe émission Oyo pour la promotion et artiste que je suis. Na l'équipe émission pas pour parler de quelqu'un. Naza na rivalité na mutute, naza na problème na mutute, naza bien na lingara tous les acteurs, tous les actrices, tous les producteurs, naza ndé na besoin y avancement ya musala nanga. Ça c'est un. Naza vraiment na besoin musala nanga avancer et kende de l'avant. Bino batubo ta la biso, boye baketo zara ba famille. Tout ça la biloko oyo, poto sexa bino na bandako, mais boye ba pe que nous sommes des responsables. Mutuana fois lia, mutuana fois lata, mutuana fois futa palais, mutuana et surtout biso ba tutoza pe susu na bana ya bato tozo bokola. Ba bébé bombo ba ali, ba tonton swag ba ali. Est-ce que ba reliate? Est-ce que faut ba lira na mbonga matolo na pexi pa ngote ya botika te ponga pe na obora bino sadi na sa musala. Est-ce que faut na lira na ngo? Vous comprenez? Donc, ndenge na ABC bino, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Merci beaucoup l'artiste, le DT Titika Dima. Alors bien que Dorsia na kati ya ville ya Rostov na Russie, bana Russie mbote na bino yango. Malembe, donc na biso na fin émission na biso. N'habite so dans toujours en complicité avec mon DT. Ouais. Donc to to chiter un petit peu na émission na biso ya lelo. Lelo na bisa bino ka to yambela bino artiste munene. Après Sibino oyo ya kokai koloba ayebi Sibino ke boss abonné directement bomino mo boyebi place artiste la bino zali bolanda facilement. Merci beaucoup na balandinyo surtout balanda ki émission au de le début jusqu'à la fin. Na pesi mbote mingi na Roda Molembi na Las Vegas. Papa place aux Alines Zamba zali toujours tata. L'artiste au komi me ka sala mo ba dédicace na yo na bato balinga romingi pour to komi na biso déjà na suka na moni na sima caméra. Le caméraman le plus célèbre. Il y a RDC Mobimba. Titika Dima, Salina déjà si lobby, les temps ils ont s'écoulé déjà. Bah dédicace na yo quoi. Avant dédicace, nangana lobela na sala moi iloko moko ya mukie. Ou na lobela pour l'Afrique et puis pour na biso et puis na ochité na ngai na. Vas-y l'artiste, vous êtes libre papa. Nangana lobaboé, na ota la caméra, je suis sérieux mais nazo rimé. Nous sommes en Afrique. Mais on manque même de fric. On meurt de faim et on pleure le dauphin. En Afrique, on est déjà à la fin. Vivre en Afrique, c'est comme si on vit déjà dans le tombeau. Pourquoi? Parce que l'expérimentation des armes s'est faite dans le monde. Mais le champ de bataille, c'est en Afrique. En Afrique, misère, galère, souffrance franche, on vit dans les déserts. Mes frères et sœurs congolais, regardons tous à l'est de notre pays, là où il y a plein de morts, plein de guerres, plein de mendicité. De gens s'attrituent tout le jour de ventre affamé, Mabou Mwanzala. Batu bazako tambola makolongulu, meneti bangulu. Soy botali bango, bokoyo kamawa. Po batu bazali na kokonda, likolo ya likonda, kolukase likonda, enfin c'est nzoto mobimbande zokonda. De bébés pendis. La guerre n'est pas bon. Dans la guerre, des dizaines, des centaines, de milliers, empâtés, de morcelés et hachés. De bébés pendus et suspendus sur leurs cordes ombilicales. Parfois, je me pose la question de savoir si en Afrique, pas pour dire la RDC, nous avons des politiciens ou soit des politiciens, excusez-moi. Naouti Koloba et Lokomoko, Boston n'a pas son beauté. Naouti Koloba et Lokomoko, n'a lié soloté, mais n'a lobby bo solo. Ceux qui bolandinga, mes frères et sœurs congolais, Bobenga, Bokomilanga, Bobenganga, n'a plus 243, 93 18 887. Pour répéter. Plus 243, 93 18 887. Voilà numéro à chapelet. N'a profité n'a pas ça mboté parce que émission. C'est quoi cette idée? Ça me touche directement au cœur. Ça n'a pas si n'a comprend pourquoi. Il y a on a mona na sali bongo pour comprendre les différences à mai na mafuta. Ils a parmi biloko o pour découvrir koto. Vous comprenez? Boya biloko biloko o pour découvrir parce que ça dit ils ont moins temps, ils ont moins belé. Ils ont moins belé, faut moins temps. Biloko na benga ngo faut temps pour dans salango.
faut attendre donc na ebisio kangelo na ebisio so ba benga ngate ba benga boss ou ba benga yo bana poto ba lobela ngam na ebisio na profiter na pesa mbote et pas il y a l'homme qui souffre de l'obésité financière Géry Sangola na pesi mbote na moto Katia Bueno depuis Irlande na pesi mbote ya mingi na pesi mbote na Solange Bueno na pesi mbote na Shekina Mvumbi la star des stars Clarisse Lokombo na pesi mbote Christelle Kindaku la charismatique toujours na Bozé Belé ba Ornella Moussa na pesa mbote toujours na pesi mbote Elia Fallon na pesi mbote siko zali na pesi batonyo surtout balinganga Bozé Belé Pomba Swag na pesi mbote siko zali Platador Chisui Pomba Swag na États-Unis na pesi mbote Platador na pesi mbote Chana batonyo surtout balinganga mbote ya trop bobenga ngai et puis beau s'abonner place na otinda bino. Merci beaucoup l'artiste Nangana Ebisao, merci beaucoup pour la disponibilité nayo et puis pour le respect à air. Vraiment Jean Chibochi Bobo les boss alinga respect à air et le royal boya le rôle à décevoir boss soit vraiment naebi ko saka ndeto so laki. So sali bongo coup de chapeau. Merci déjà pour naebi ke okoksamalo bana. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On est arrivé à la fin de notre émission. Fiston Malou, l'immortel, l'immortel Nagatsa Lausanne, Maman Jackie qui là des États-Unis, la métisse noire, Vanda Nangwende Oumela, Dorsi Yanaville et Rostov, la Russie. Merci beaucoup, Sifalov des États-Unis, merci beaucoup à toi. Sans oublier, Mobutu Yorut, de temps à autre, Talarara, Sandra Boukamouchia, Tonda Mama, Roger Salon, Roger, il avait joué à notre soleil, déjà dans Snayoka qui vient dans Roger, dans sa Suisse Salon qui toko, il y a Suisse, ma place boss qui est dans le Suki, merci beaucoup. Et puis, on a Pessi, pour nous Suki, ça, pour nous clôturer, merci Code Lausanne. Motema ya vie nanga gobelisha mfumu ya bilele 60 ans na bilamba ya rosaranate bilele na bilele Japon ne tombera jamais balobi couple moko glamour na ratsa Suisse Vanda et puis na pesi mon frère à toi mon frère à moi plutôt comment les razuna d'été comment les razuna Andirij ah ouais Andirij ya Motema Philippe Plaine. Un enfant pas comme les autres. Oumela, déjà dans le départ à l'émission que la dédicace à l'émission sans oublier moi na boss Azaramos Laurette Sachi Bois check. Merci beaucoup.